infection fungola nzoto bibaka bakana bitiatia po ba misusu bakanisa ba tradi praticien nyonso bazaka banganga azoluka mona ekeko aoluka elamba rouge aoluka mona mutu ba mutu ba squelette mutu na mutu azana ton na ye théâtre congolais ekokende musika te po bangoka mutu ba osepelisa biso bangoka ba obomana bangoka mutu ba oteya biso bolingo na ba film na bangoka mutu ba osala na mabe fan toza na pona kopesa loi te toza par contre pona osala ba proposition et puis kopesa ba conseil séparation wana ekomine ebité et tout ça par rapport à nini eux Jacques c'est biso toza komi tuna mutu et fully ba artiste comédien na biso ngai naza Ursule naza un rôle na ngai ezosenga sila na obenga ye qualité ya nini bobimana mibali moko te mutu na mutu aza envie na yande ya théâtre bakotisa bino na confusion bolanda bafani te bafani baza bato nde balanda bino totika baconflit ezanga ntina Ursule Pechanga na Bellevie et puis na Sila Bisalu boza na batalent oyo ke tant mosusu 70% nango no bosaleli te na bamama tobandaka nanu na pirito eza antibiotique wana eza koede yo contre les infections urinaires yango soko silisi na antibiotique toyaka kozwa mpona bandeko oyo baza na batrompe bouché toza na débouche trompe A débouche trompe oyo ezalaka normalement cure ya 3 mois pona koyeba trompe na yo eza bouché tote pona bato ba règle katana to ba règle élastique to ba règle un jour toyaka kosalela débouche règle ezosunga bandeko basi règle katana règle sila règle élastique règle ya un jour yango topesaka débouche règle bandeko ba ovaire et sila ba hormone esila moyo zoazemi ezate nzoto ekoma matrice ekoma malili parce que hormone na ovaire ezate toza na remontée d'ovaire toza na remontée d'hormone oyo sala peka ka traitement il y a 3 mois après ba traitement il y a 3 mois oyo zonga hôpital kende osali sa contrôle oyeba ke kisi na biso ezali efficace pe ezo soigner nzoto koleka na chauffe matrice ndeko oyo ba ebisi na hôpital matrice na ekoma malili moye ekanga zemi ezate yaka na maison Shekati toza na chauffe matrice ekosunga yo pona bandeko mibali basi bandeko na biso ya mibali o bazo souffrir na prostate tozali na Fortipro et puis Pirito effectivement ya prostate ezali Fortipro Pirito et puis booster yango nde esoignaka maladie oyo etali prostate bandeko oyo bazo souffrir na ba hémorroïde interne tout comme externe to bandaka traitement na biso na tangabio après tangabio toyaka kozwa F2 purge na biso yangoyo soki aussi si na F2 purge toye kozwa suppositoire eza na congélateur après suppositoire oye kozwa sukisa et pour terminer oye kozwa sembola yango nde ezo composé cure na yo ya hémorroïde interne tout comme externe te tanga ezali te miracle te oyo ezo sunga bandeko bazana problème ya tension bandeko bazana problème ya sucre bandeko bazana problème ya barin bandeko bazana ba problème respiratoire bandeko bazo souffrir na misu bandeko bazana problème sérieux ya ba tension oculaire tozali na tetanga tozali na voir clair oyo ezo sunga bino na bosani bino te bandeko na ngai ya basi na mibali o bozana problème ya nduta moyo lata doni ezate moyo lata sengle ezate moyo lata mini jupe ezate po bandute kata yo nzoto okoma koyoka soni zéro nduta yango ezosilisa na nduta ya choko na nduta ya kobotela na nduta ya munene. L'homme, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika poite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba
démon surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate supasi bablo msuko liango très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, vous en contrat, ou vu Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je vais la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Na zoko na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pousse mon téléphone mon sika prophète. My God. Na zo zela bino nyo surtout na moto. Puissante chez Docteur Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu kalindambo. Nazo banga, kebana oyo, bakata classe, bakomanangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, n'a lancé message oyo na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pour na bande kolanga nyonso ba congolais, bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Kati Munga, centre na biso sur na biso la nation puissante tous années awa to la ébélé par rapport ya ba kisu de sunga mabota ba papa pe ba maman biso de benga kae maman ya libota po asunga libota mobimba biso tozo solution pe kaka awa to bika kaka awa moi de mon Congo passe douleur dorsale mbang Maman Kati sunga biso. En tout cas, merci beaucoup à Maman Kati. Un mot, on va devoir la biso va monter sous les lots et puis changement est tenu. Expliquer biso non tout le monde puis nos côtés na Kazaka, il y a des docteurs, il y a des infirmières, il y a aussi des médecins. Expliquer biso non pourquoi changement est tenu. Tout le message dans la fashion. Mbote mingi na bandeko balandi bisika bozali. Merci na yo papa Ivipan pour la assistance na yo. Et puis pour na bateau bakolandanga pour la première fois kombo na ngai Maman Kati Munga. Nazali naturothérapeute, nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carigresse, kuna na yambaka tout le jour sauf le samedi et les dimanches. Naza disponible de 6h à 9h30. Consultation 15 000 francs congolais. Numéro de contact nanga eza plus 243 82 20 012 à la fin. Deuxième bureau ezali bongo na Matonge na commune ya Kalamu na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe na yambaka de 12h à 14h30 sauf le samedi et les dimanches. Na kosenga na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya Nation Puissante TV. Par rapport à la tenue, au fait... Non, en fait, par rapport à la structure, pour na ABC que na kota malembe parce que ça demande beaucoup de frais et na rokoka ko sala nyonso d'un côté ndenge nazolinga ko se conformer so ba ministère à santé pe eza na exigence nango. Combien même biso toza ba tradi praticien mais biso nyonso toza affilié na ministère ya santé. Alors ministère à santé d'abord apesa ki ba condition yango moni ba couleur échanger alors bi couleur ya liboso ezo refléter sans traiter. Il faut qu'on change ba couleur, qu'on tia ba couleur somo. En dehors de ça, il faut qu'on a na tablier médical, qu'on a na babouche médicale, qu'on a na tensiomètre, glucomètre et puis peser parce que ezali ba première check ya mutu oyazo ya kozwa ba soin combien même nous sommes de tradis praticiens mais biso nyonso toza na domaine ya santé yango moni nazalaki obligé na se conformer parce que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi moni ba amélioration au et salam. Ben, ça te va quand même, hein, la moni penza et il y a médecin moko, il y a Gaïa. Oui, ça dit bien, hein, mais ça te va. Hein? Oui, merci beaucoup. Bon, Bimiga Logo na ti veste likolo, pour toi là t'as appelé ma veste, donc je veux pas me fatiguer pour na sala ndenge mobeko ezosenga. Voilà, mais on s'en rappelle quand même fort ya ça la recherche wana scientifique. Pour qu'il améliorer aussi nous cela. En tout cas, quoi apprendre vraiment, j'apprends tous les jours. Et na sala ka ba recherche nanga tous les jours. Na zana ba formule ebelé ou peut-être vandina nous na kaé parce que ba moyen nyon cesa réunité. Ba formule musu sezo senga il faut laboratoire, il faut ba machine, lokola na zana biloko ana nante et vandina nous en réserve mais cela n'empêche pas na après na ka tous les jours parce que il y a d'autres clients to ba patient ba ya kakotu na ba biloko mususu ata soki oyebi yango te osala kango te mais ça quand même na réponse oyo ba mona pe ke bagage ezali donc wana na sala. Voilà, merci beaucoup tout le monde diplôme awa tu évité Maman Kati Munga okomi na ba diplôme de mérite awa na évité oyezaki
ya nini expliquer biso na journaux to monio koti na ba journaux belé maintenant moko awa éviter maman Katia comme kota na ba journaux tu éviter expliquer biso nanu tout ba na journaux bon ba journaux o eza a na biso pour ezaki mo belé mais atona mi balé expliquer biso nanu ba journaux en tout cas par rapport il y a journaux il y a journaux eza édition l'explorateur. Okay. Le jour où il y a qui remettre biso ba diplôme de mérite, bazaki peut poser après ba remise wana presse qui composait biso ba question, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi la presse écrite. Et na ba réponse wana au bazaki composé ndé ba salela ki yango édition, eza édition ya semaine je crois que zo mona ba date ndé baki otika ngo samedi lokola samedi na sala raté lundi tant na ye na kuti ba journaux na tuni assistant na journaux ya nini abiote bazaki jour ya remise ya ba diplôme de mérite ba question ba poser ki bino ba tiaki ngo na journaux yango ba elio exemplaire donc ceux qui ont intéressé mbala sima à chaque événement ba robandoya pour na retia sur journal. En tout cas, et c'est pas ça qui m'a makasi. N'attend un journal pour na makambo. Bon, on s'est dit makambo mboka quoi. Donc on a voici les coulisses des retours de M23. Donc non, t'as la première évolution, mais je ne savais pas qu'un jour penga pe barokyo tanga la journal. Donc ezaka babisi kanzamba o memanga. Na za ngaka après. Hier sur 8 okeboina ki tozonga bona zone. Et au sujet il y a diplôme de mérite oyo. Mais explorateur ba yara nanu faut ba yeba est-ce que tout ça na musala bien pour ba pesa ngo pambati. C'est ça. Donc c'est que maman Katia so mérité En tout cas le coup mpende zonga est pas Jésus-Christ. Amen. Parce que ba lobby que ba ya comme étant ba passion. Au moni peka patience ora ya comme tuna osala ndeni. Osi openza oyekola ndeni. Biloko nizala bon, le cola attend que Mutupo a se rassuré, il faut y aller au salandeni. Pour ba misusu ba kanisa ba tradi praticien nyonso bazaka banganga. Azoluka mona ekeko, aluka elamba rouge, aluka mona mutu, ba mutu ba squelette et alobi to sala ba expertise wana nyonso to landa yo en ligne et quelque part pesa grâce na bino diplôme oyo pe na dédié ngo na presse congolaise parce que nous pouvons contribuer pour au Kanga. Ils ont dit passer par vous pour nous avoir ma référence. Vraiment merci. Et Zali organisation il y a droit de l'homme des bapesa qui a diplôme de mérite. On a qui a mon côté on était au nombre de 26. Il y avait des journalistes, des députés, de commerçants et de policiers même. Les policiers vraiment dans la vérité. Bango pe bazwa qui mérite et j'ai béni le Seigneur parce que dans le domaine nangai il y a tradi praticien, j'étais la seule. Or toyebi que ba tradi praticien baza ebele. Le mena mare nini ya mutu pa na ko ba vanda ka pa na office. Oui, balobi nangai eloko ya liboso ba remarquer et pas nanga eza persévérance parce que balandinga déjà ça fait 2 ans. Persévérance premièrement. Présentation il y a ba produit nanga parce que ba tradi praticien mingi bazalaka na bagage té azo pe sa valeur nelo kona été ozo ya nanda kuna ye ozo soigner maladie salité tout monde a bon étiquette na ba commune bic oui donc babilo kona nyonso sala ki que ba qualifienga parmi de meilleurs les en ngolu ba lekinga peut-être na ancienneté na bambongo na notoriété mais ngande ngolu kande kaboni na ba. En tout cas, merci beaucoup maman Cathy, félicitations. Maman Boitouza nango pour ça vraiment, il faut congolais et à comment à niveau à boyer au sein de musala ba pêcher diplôme de mérite, au betili solo pas ba client, au betili solo pas bana et puis ça peut bande comme sous banda meni force pour que lobby on peut pas ça là-bas mériter au maman Cathy. Alors yo pour tout à la biso, pour quelque part au sa musala oyo sala on a qualité qui toko au sala plus la quantité mais sala na qualité de maman Katia do sala pour que vous avez diplôme biso moto bika kakawa bande ko belé ba biki et pas maman Katia biso moto zala ah quand do sala émission c'est bana poto ba to zala ba to ba poto na ba on langa o kande ba yawo yo pesa l'effort tuna benga et puis aux solutions maladie na yo maman Katia ton sujet moko plus oyo
hypocrisie et vani plus na o etali bongo théâtre congolais tout le monde ndeko na biso sila bisalo auto lo belango abi plus théâtre congolais ba congolais mingi ba vivaka na hypocrisie albi mingi na monde na bon univers na bango alors et ça le ndenge nini ko ka déjà hypocrisie na univers tandis que bozaka na bolingo bola ça biso bolingo na matanga bola biso bolingo na ba fête bola biso bolingo so moninga zobela mais hypocrisie isa par rapport à nini jalousie succès cause ya moninga bien comment expliquer selon ta connaissance ndongo yebi mon hypocrisie surtout plus la biso la congolais. Oui, omoni na ba artiste na biso moi je pense que ce qui va sekanaka balobanaka c'est parce que bazo sala domaine moko. OK. Boza censé X azala Y azala pour tourner pièce moko quelconque. Okay. Mais na mitema ba haine ezali. Okay. Na mitema ba jalousie ezali. Ce qui Abel abomaki ndeko na Kayan ezaki pona jalousie. Ce qui Abraham akabwana kina neve na Lot ezaki pona jalousie. Parce que Bible ezolo babatumi balé ce qui bayokani te bakoki otambola nzela moko te. Or bango métier nde ezako obligé bango batambola nzela moko. Mais n'empêche que oyo enviaka oyo yala kisani ya mona depuis asoma mutuka akoma swendeni ya mona depuis akoma na lupango akoma swendeni parce que tozana ba comédien na ba comédienne belé mais ba o ba sala succès baza mingité ba o pe ba bénéficier na ba succès na bango baza mingité yango tozomona belé pe bazo kufa très tôt pour na vie appréciée muninga lokola sombi mutuka boye ngapena ke oluka jefang muninga lokola sombi na bandal ngai fona somba na gombe. Alors babilo ko anandezo sala batiela na ba poison babomana babwakela na ba maladie eza pasi tokokyo sa na biso domaine moko mais cela ne veut pas dire que toko briller ndenge moko ata ba mapasa babota makajour moko mais bazara na étoile moko te mutu na mutu azana destiné na yo yebaka keloko nini o sala et puis sala ngo bien en son temps et robeta en son temps et komata ngai lelo na bandaki na nga nulle part. Naeba kite ke ngai katimunga bakokyo tanga nga na journal naeba kite ke ngai katimunga bakokyo pesa nga diplôme de mérite na droit de l'homme na yoka banka na sango ba droit de l'homme wana na tika na nga omona baonte na yoka kande ba défendre ka batu ba nini naebi ba ya ba avocat na tika na nga komona ngote mais na ngolu nzambe esali que na koma o na komi boy peut-être à l'époque ba yebaranga tant musuka na famille na biso tant suka na veni na biso mais lelo nzamba memi kombo na partout dans le monde kombo peut-être ya ba munga ezaki penza ko kende na troisième république kombo ba munga pe kendaki mais nzamba na nene na yaki obimiselo mo ezanga tina apesi en forme et mati nzo kombo ba munga et mati sus donc nzamba sala na temps na batika ko envier ba envie wana ndezo tinda biso to sala n'importe quoi ba désir wana ndezo bomisa biso na hypocrisie na kati oui déjà makapa tango ki abiye kuto elo non sala elo non bongisela donc bozala kaka kenge musala ya malamu esfutaka kaka Bible ezoloba un bienfait ne s'oublie jamais donc eloko sali ya malamu na kuku eko futa yo na public ba sacrifice ozo sa na kuku eko futa na public to la te to la ba retard pour okanga bouchon o étiquette wana tozana quantité muke mais lelo nzamba bimisi biso na public to kana rakutute ça veut dire que mutu na mutu azana temps na ye ce qui ba sali kaka boye théâtre congolais eko kende musika te pour bangoka mutu ba osepelisa biso bangoka ba obomana bangoka mutu ba oteya biso bolingo na ba film na bangoka mutu ba osala na mabe donc et aux en sens tout à la bana pisi ya président Elombe nde momo tongo ezali to mona explique changa belle vie si la bisale bazaba na papa moko bolingo ezala rappel moi tantôt plutôt tout bapo séparation on ya par rapport ya ba engagement ya mutu na mutu mais surtout tali bien plus loin tout le monde c'est comme si ba fan nde bazoboma bande kona biso na misato totali côté besili azana bango les abako nde kona biso
Belleville azana bango famille bota ndeko exil yaye baza na kombote donc baza anonyme mais to yebite bazali sikoyo bato wana bazo finga ka soki neti ndeko moko sali émission ba oguna ba koya bando finga ye tala ye kuna mikawu ye kuna nzoto boy nebite est-ce que fan peut akoyi ko pelisa moto autrement conflit côté entre bino na bino division côté entre bino na bino est-ce que fan pas ko sala yango pour apesa comme mbongo pour lobela ka yo pour tanga ba film na yo attaque encourager na ba film peut-être il faut apesa pe loi moko na vie na yo pour na ba ndeko bata pembe na yo non biso ba fan toza na pour na opesa loi te toza par contre pour na osala ba proposition et puis kopesa ba conseil pour tout monde naka awa na fédération na biso ya foot congolaise vita imana ba supporter ba bundi mais fait ko fa à suspendre vita à suspendre imana eza ba joueur te ba joueur to mona akwa isi muninga baye ba tiena se ba pesa mbota tele misi muninga ba kanda na bango suka ka na terrain mais biso to komisa ngo tina libanda ba to vita bazaka bo bundi si bango ba to imana bazaka non ekoki ozala bongo te ezali théâtre toza wana pona ko sepela na makam o bango basalaka ezo distraire biso eza ko apaiser biso en même temps tozo tirer leçon mais eza te ke bo me ma vie à théâtre bo me mango na vie na bango ya tous les jours jibe na wera to yebi ke bakabona kala mais basi na bango ba solola tilelo bana na bango ba solola so moni jibe za matanga wera kei so moni wera za matanga jibe kei rivalité na bango za kaka na musique mais na famille boye bonde ko ezali ba fan balanda tomba comprendre yo moni ba fan na jibe na wera ba bunda lisu il faut pas comprendre que théâtre ezali scène au bazo jouer mais ils sont pas ceux qui jouent là ezakaka pour leur retransmettre un message de ba pasteur ba théâtre ndenge ba musicien ba yemaka c'est tout mais en dehors de ça baza na vie privée na bango comme système mbaka na éviter sozoye ba le commis comédienne oyo na ka Belleville oyate comédienne oyo na ka sila oyate comédienne oyo na ka ya exil pechanga oyate comédienne oyo na ka ya mama topa oyate na ka ya dina na oyate séparation wana ekomi na ebité et ça par rapport ya nini eux Jacques biso zo komi tuna koka bwana wana ezalaki te à l'époque tout le monde bande na biso ba producteur mine ba ça ba film bataki toujours ensemble azui acteur mais le komi baka mutu et fully ba artiste comédien na biso mais ce botie baka o yate ya kokoza na marché à 10 000 yo bino yate po ya solisana ote na c'est bloqué boko matisa nani arwa na ndenge nini lelo bayeba ba congolais mingi na musique bale écoute kitana ngo na musique pe tozanga te na ba box na ba net mikolo bale za okita mais ozomona ba boxeur bazo remporter ka ba championnat ba remporter ka ba ceinture de la même manière pe na art ya cinéma pe bakoki remporter mais ceux bolo bakangai na ozana ote c'est la même chose na ndebi soto osa na YouTube na sala émission na yo papa Ivipan na sala na Jérémy Luemba na sala na Kapache na sala na Alain Dele na sala na Vincent Chiluis parce que bozali na ba abonné mon côté batu musu o batala ka o musu batala Cynthia te batu musu o batala Cynthia musu batala Vincent Chiluis te donc pour ngai loko analingi na maximiser visibilité yango no yepa na yo no yepa na e kabole bino ya bonde côté ce na l'équipe n'est pas capable ça veut dire que et pas no batala ngate mais bozana ba abonné mon côté yaza ba abonné na yo za ba abonné na yo soki olingi vraiment autant musala non parce que place déclin et ko sala oyebi place déclin ko sala oyebi batu ya droit de l'homme place balandanga na yebite mais na les cas partout place mususu na kangama na place moko benga ba ebangate naza en chaîne nanga mais chaîne nanga eza un niveau moko te na ba chaîne na bino naza censé na le kaka pour plus nazole ke pa na bino ezo matiselanga pe nombre d'abonnés visibilité ezo mata soki ba memi yango na ndenge ya ki professionnalisme ba conflit ezala loyal oui ezala loyal ngai naza Irsil naza un rôle na ngai ezo senga sila na obenga ye sila yaka parti oyo mutu il faut jouer ngo ba rivalité anini
bobimana mibali moko te mutu na mutu aza na vie na yande ya théâtre bosala théâtre après boke bosali makambo na bino bafani wana yokanisi na kovanda toute la journée na otalaka théâtre te na osala makambo mosusu pour dire que chaque chose a son temps bakotisa bino na confusion bolanda bafani te bafani baza bato nde balanda bino bolanda bango te te nga na makopa tosolola te nalingi biloko te bosunga biso tokee liboso biloko bosala ekoyede biso te c'est ça ngai na bâtiment oyo tradi praticien mosusu mpe aza na se mais bato mpe bamataka nazoluka mama Bi José natinde te mama Bi José kuna na sima na se kita na se okota kuna mususu ba kwa la confusion continue kuna so mine pe kuna mapesa te ela wenza matesi kuna ayabi mama na bosanaki na uti kuna pa mama Bi José balobi yoza likolo nga kokolo bate te kokenda kuna te bakisi na banza mabe non na kokolo ba bongo te muto eko luka Bi José non tinda e pas Bi José deux fois pe bango batinda rabatu kuna ba matili kuna uti kuna na se balobi yoza a parce que mutu na mutu sa musana et tokyoza ba local ekangami mutu na mutu na lupemba la preuve en est que ba maman bateka fufu omona mulongo ya fufu mais mutu na mutu azonga kana oya ye onzamba bongisi c'est ça alors nango ça la examen moko tout ça l'examen moko biso mi balé na yo plus ya kopesa kaka ngalingi za plus conseil na bando bota la biso na ba fan banana ba fan on peut signer Sila, on peut signer Belleville, on peut signer Ursine. Tout qui est maman. En tout cas, maman, surtout plus mais oui. En tout cas, pour na bafan, au moni nengeton tokenara na loba makamba match mingi pour na linga bale makasi yango ba référence mingi za. Au moni ton tokenaka stade le para obeta. Adversaire kokyo za pe makasi mais le quoi le pas ndeza yo kumi sa kaka na boya wana no boya adversaire aza makasi nde no boya na Tony yoka na sepela na ba combat na mais jour abundaki na congolais ya na gagna coin na gagna coin na congolais no ke kumi sa Tony yoka ndeni le bande Tony yoka so abunda na ndele na komi pour Tony yoka mais entre biso na za congolais. Donc biso tozana pona ko soutenir ba artiste na biso ba kende au-delà ba koma penda nenge ba Nollywood ba salaka ba Johnson wana ba Ekinebu ozomona ba kende na ba niveau mo so ta ba on na Facebook ozo sentir que oui charisme zawa mbongo zawa sale zawa biso ba fanatique ya kofinga kaka te to soutenir bangonde baleka ta ba Merci Johnson baleka ba Igwe na bango wana biso ba théâtre na biso ezaka na se mingi mais ta niveau ya bango ekoma alors na ko swana o na ba conflit zanga tina o ba kende liboso te biso to linga nde to tombola emblème ya mboka bendele ya mboka poto yebi ke bato na Hollywood baza ba Nigérien ba yeba peke na théâtre ba congolais pe bazali to yeba ki ba ma famille est-ce que to yeba ba vie na ba to yeba ba na compte musa na ba de la même manière to soutenir bato na biso ba sai ba esobe ba nani ba kende liboso e ko pesa lokumu kaka na mboka na biso to tika ba conflit ezanga tina conseil lisusu na opesa na Ursi Pechanga na Belleville et puis na Sila Bisalu bozana ba talent oyo ke tant mususu 70% na ngono bo salelité. Alors ce bobi bo se distraire ngai mama ni mama nga mama bananyo boko perdre objectif parce que diable épée azara musika te pona o combattre yozo mono zo mata diable o sepelate ago utiliser ka bateau yozo ba o mabele na ngai o batu na ngai te Jésus Christ batu baboya ka e batu na ye moko ba israélien de baboya ka yango biso to joie grâce muto ateka cousin kesier ndateka Jésus Christ. Alors biloko mususu bozwa kango botiena no mai na ba vin pona ediluer ekitisa moto
tala objectif na musala na nga na lingi na koma wapi. Alors pour koma place wana ça demande des sacrifices, des disciplines pour atteindre. On so kiti na se pour na ba conflit ya pamba bo bebi sa musala bo koma bisika bozate bo lingi bo koma te parce que boza ba étoile il faut mata likolo pour éclairer étoile na se ba omona ngote. Alors biloko wana bo sala ekitisa bino na se ba onyata étoile nga besoin mata likolo et puis éclairage na se. Voilà, merci Maman.